La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Mbote Balanja Ursule Boteloa TV, Bande Konanga. Lelo na elibino audio moko, audio wana isa vraiment il y a 12 minutes. Na ote la bino audio ya 12 minutes to landa, le lenge ba chroniqueur ya SB, ba tomboki, ba osala le sous be forte pona kolobela sila par rapport ya oezo leka entre bango na ba fan na bango do ba fan ya sila ba cook nde bandimaka be fort na bango te ba makambo ebimi tellement ebele. Alors audio est fuité, audio ebimi na ote la bino bolanda. Naloba toujours toyaka topesa conseil toyaka tolobaka lelo soki ba fan bakomi na ba niveau ya kofinga quand même ba chroniqueur, c'est parce que bino moko botikela bango batan, bino moko botikela bango nyoso, bino moko botikela ka bango loyenge wana ya koya kofinga ka bato bosala effort pona sila lelo akoma oya akomi lelo. Na sepela ndeko moko nga pena lingana nga otanga ba kombo te pona ko éviter ba problème bino moko boyebi. Na sepela ndeko moko alobi posila koma oya komi eza po biso tolobela ye po azwa ba trophée eza po biso tolobela ye. Alors ngani naza boye na obaye na nga ya ombo mona sala sous promotion te na loba lisute na abaye na nga pona bandimaka biso te. Pona bandimaka biso te ba makambo ya mabe eleki ebele ekamusinga. Lobi na analyse nanga na salaki na expliquer ki bino na ebisa ki bino to mona ba chroniqueur a SB bato balobelaka sila basala rata ba promotion te. Non to mona te pena promotion film ya film boye baye basali ba promotion même ba fan ya sila. Ba fan oboyaka surtout ko finga kana ba commentaire to kota na ba page na bino boy to mona ta vidéo moko te bosali ya sila ata o théâtre moko ta sila botia ta partie ndambu po bato bakoma otuna bino eza na chaîne ninyo eza na titre ninyo ata na nini na bino ezala na ba page na bino ezala te. Ata na ba page na bino ezala te me bino boya kaka wana pona kofinga ka boza makasi baba fan ya SB baba cook boza makasi na ba injure boza makasi en tout cas pona kofinga boya ka mobondo me pona ba promotion boya ka ndambu boya ka mobondo te. Yango bomoni même Junior Ngamo même ya Juju Bio ayaki olobelango. Même Junior ya Juju Bio soki lelo bomoni pa ya Juju Bio komo lemba makambo mususu eza grâce pe ya ba fan ebele bolembisaka bato. Ya Juju a expliqué ki lobi affaire ya ba Gaulois na ba warrior. Naloba nanga na parti onga azaka nanga ni Gaulois na zaka nanga ni warrior na yoka kananga musique ya Ferré na yoka kananga pe musique ya Fali. Alors pona wana na zaka nanga ni pour ni contre mais na oloba makambo lobi Juju Bio aloba ki yango na otie la bino audio la famille bo landa audio ya ba chroniqueur ya SB ndenge batomboki. Ba fan so bozaka kofinga bo kitisa leader na bino bo silise gaz. Oui, ezalaka bongo so bozaka koleka likambo te likamyo so bofingi likamyo so bolobi boko kitisa pena leader na bino tina se pian bo kitisi na se bo silise gaz e alaka bongo. Tout le monde a bafana SB
soki ka muta famille bota poster vidéo na surtout soka tieka crayon bien te o koto alati mo elamba eza na mwa faute okomona nde bokosopa na mobondo kofinga koloba mais soki façon o bofingaka soki yango penza eza façon o bosalaka bapromotion ya sila mais lelo sila esi akenda mosika eza pasi mpe mawa naotikela bino la famille bolanda audio bolanda bachroniqueur ngani bolanda bokoyoka penza bolobi non siko ntango biso toyaka koremarke bacomportement oyo tolobelaka bino boyaka lisu kofinga biso boyaka kofinga biso me tala siko bino moko nde bokomi bino moko bosala deya baremarke wana bino moko mais so tobi tolandela mpe bien balesi ale wana eyekaka epa na bino moko bafana ya nani ya mama Belleville tant alobaka bazalaka bien éduqué éducation na bango numéro 1 eutaka epa Belleville Belleville adisciplina penza bafani na ye soki likambo moko mokie eleki na réseaux sociaux omona Belleville aoya aoloba penza bafani na nga soko olingi Belleville soutenir nga totala bafilme topartage bafilme tobima na buzoba tobima boye ntango ayaka oloba bongo elamusaka conscience ya bato si 100% ya bafani ya famille Libota eza kaka na ta na 5% bao bazaka mwa mitu mpe pete nango amoni mpe commentaire alobi ne mpe katika loba amoni mpe mutu moko ye pa ya commentaire lobi pa ve na ekimia toaka na 5%. Sur 100% vraiment ya ba chroniqueur o balekaka na ninyo ya famille Libota na koloba to ata na 2% po Belleville ana balobeli ebele te Belleville ana ba communicateur ebele te bango bafingaka na bango te bayaka olobela pena likambo na solo ndenge ezali bozomona esika réussite ya Belleville ezouta ba famille Libota ebele ba partager ba biso osoke na ba TikTok na biso omona to sala ba promotion to partageaka to gagna kelo côté ezaka po bolingo topesa Belleville afutaka te Belleville apesaka moto eloko te ke ovandi boye Belleville bengi yo alo natindeli $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 non ke ovandi boye alo mwa code eloko te toujours eloko te mais on fait ça pour na bolingo o toza nango envers Belleville amour sans intérêt amour sans l'argent ezaka na lingana na ngai na sepelaka na nga na ye na sepelaka vraiment na musala na ye mambo asala ke patanga ezalaka bien alors tika na préféré na lobelaka ye c'est ça famille Libota c'est ça sans plus tarder bandeko nanga en tout cas so ezambala liboso kuti na Ursule Botelwa TV au s'abonner au commenter au liker partagez biso na Facebook partagez biso na WhatsApp partagez biso na Messenger notikela bino to landa audio landa penza audio bien landa penza audio très bien tango tolobaka ke boko kweisa bafani ya sila boko kweisa sila bokotika sila par terre so bo continuer na comportement na bokotika sila tant tolobaka ngo par sentiment te tolobaka o tomonaka tolobaka kaka o tomona voilà o biso tomonaka tolobelaka yango nde bandi tolanda landa vraiment na bokebi nyonso tielanga j'aime bien activer cloche de notification tango s'abonner et aux amalam tolanda même pas pour les appel va finga biso na talaki bah oui na ba commenter ba benga na talaki chaque biso so ba généraliser biso nyonso na talaki yango ngana le so le c'est pour fungola live te so benga la concerné o aza kololika to
yokaye to solo la yango to ape to solo li to kotina fi wana kolo li tamna ya gola nene asoko tie odwana na tindela ko nene akobi ko gangi la ba même fi wana si abi bino ko zala so ko sa makam na bino le simbi te ya rola ko ba réseaux sociaux ko ba ya ko bebi sa ba réputation asilika ki odwana na tindela ko zala ngo asilika ki ti de ko ta compromis même si nene ko sala te tout dossier nene asam ta famille bota biso to makam ba vite ra to finga to takakati e bo elo ni ne sa be nene attaquer style na makam ya gola ko ezala ngo likambisa so tebe sa ko vérité te sa ngo ya solo te mais le ko ezala mo point fort na bomba ko ozela ko ba déstabiliser sila ko tout ça la ngo na sala live wana te peut-être que nene ayo sala live ayo sala live ba chroniquer ba mo ba pelisi ba live ba liko lo ba likabwana parce que to ba to lo ba yango po et s'arrêter mo rachene. Voilà. Boyoki parti au très bien. Na ebité sona zwa micro, na tia micro po boyoka ngo très bien. Nasir bolandi parti au bien. Sona bande lango na tia micro na bande la partie au pona expliquer bino yango très bien. Tant na loba na bino ke ba chroniqueur bato ba lobela belle vie bato famille libota bazaka ataba na matière. Moi motema malamu ezalaka. Moi motema ya mawa wana ezalaka. Pona ko éviter ba problème ba bima na bango te. Nana matière à chroniqueur moko ya SB, ça fait déjà 2 ans, 3 ans depuis 2 ans. Nana matière wana une année tanga ya auto ya Cape Town azonga nana ba matière ne tellement ébélé. Mais naloba toujours nga ezala jar nanga te. Ya yo bimisa ba mablo musu na réseaux sociaux pour na déstabiliser bato. Izara penza jar nanga te. Matière eko ya otalika bwe ndeko nanga mwasi tozwa mana epe problème ite soka yeko finga bela to régler na eka ndenga fingi bela mena bimisa ba blo na yana yana loba bwe pona ko déstabiliser po eza ba matière moko soki obimisi yango libala ya ndeko na biso eza pe na risque olobi te je peux pas obombi ndeto alaka boye ba matière batu pe yaka eyelio penza boye mais opese yango moni kete o eko bebi sa réputation ya ndeko na motema malamu o tozaka nango motema boboto o tozaka nango osala na ote ovandi na oka kolobia eza na makambo ovandi na osalite mais ngana kamwaka bandeko mususu nde bozaka penza na facilité ya okomi pesa pona oluka vie privée ya mutu okoti nango na réseaux sociaux décortiquer yango pona obebisa réputation ya mutu na audio oka tolanda boyoka esika mo baoloba na bino na YouTube oto bomona tozwaka na biso loka malonga te ya malonga te mezaka musala topona yango tende kotindanga na ya kobebisaka ba réputation ya batu na bebisi ba réputation ya batu na kati live na kati émission na bi voilà na sabolié misa malamu te pour réputation o bebisi eza ndeko na mwasi eza ndeko na mobali oko gagner nini soki o bebisi réputation ya mutu même vidéo yango moko epesa $1000 te et sombela o bokonza likolo te boyoki partout balobi nene asoka zaki mabe alinga ya pena na matière mobimba mais ayoka kango avandi na ekimia ayeko bima na réseaux sociaux tangu amoni ke bango moko babakuku balobeli yango po ezala te ke no ebimaki epa ya nene ya boyoka nazo bandela bozana tiela bino penza micro po eyoka na très bien nazo bandela même pas pour les bateaux appel va finir biso na talaki bah oui va ba commenter ba finga na talaki chaque biso ba généraliser biso nyonso ngana talaki yango ngana nele solo nse ko fungola live te so binga da concerné o aza kololika to
yoka ye to solo la yango to en fait solo li to kotina fi wana ko le jamna ya gola nene ya soko che odwana na tindela ko nene ya ko ko gangira ba même fi wana si a bino aux alentours pour faire madame Dabino les simbi to ya roulette on va faire réseaux sociaux on va ya ou bien sur la réputation asilika ki odwana na tindela ko zalango asilika ki ti de ko ta compromis même si nene ya ko sala et tout dossier nene ya ta famille bota ki so to to mama ba évidemment to stinga to takakati et ko ilo ni ne sa be nene ya ta style na mama ya gola o les gens moi les campus je devais ça pour vérité c'est ça ouais solo mais le quoi ça moi point fort na bombe ba rose là on peut pas déstabiliser c'est la correcte de ça la sala live wana te peut-être que nene yo sala live yo sala live ba chroniquer ba bombe ba police ba live ma ko ba ka bwana parce que to pas lo ba ngo et s'arrêter il m'a chaîne qui moula il faut pas tout sous on voit la cima mais par ça il y a couché live mais c'est ma bombe et tant na monga été na ça ko ta confiance ma bombe c'est la nene parce que bien on appelle confiance ça passer na chou ba bekele ba on ba bela na la conférence o ba fa ke nene a sali fido do ba ngane na eso ngana ba banda na yo kitile lo kwa bo benga se bona obenga nene ya asa ko sala ba émission nene a ko lo on la ngai par rapport à nene ba ba benga bomba mo ta tsela ko ta conférence na nene ya bomba mo ta tsela ko sona nene a ta ba ko ni swati ya tsila bomba mo te na mbo pa live se multiplier un cas fongole ba to connexion ba singa ba finga la mona et des fois ça passe ba bitumba musu to bunda na privé ko yele a hotel ko za ta na facilité a rebondir ça ba bolamo ba pasala ka yo ko mona ki ba musu so la dit bien la majorité à 100% de ça va passer là ba ya ba ko ça on a intervalle parce que bon ça na ba bolamo ba ka facilité on ça la facilité on peut pas bolamo ba au finga ba ça ko ça n'a rien passé mon corps c'est ça. Et comme on continue à faire un bâtiment, ça me fait chier pas. On va pas ça, on le mettait dans la vidéo, il était pour te porter ça, on le mettait dans la vidéo. Ce qui est pas une chose à vida, ça la YouTube à vous. On y va faire la YouTube à vous à combien. Oh, c'est ça de le mettre la pièce, ça pour la propre intérêt. La plus nette, la sur la YouTube, ça fait 5 mois en haut. Mais TikTok est full à la tête. Au cas où si ça va le combat si la et puis si je bon, on te fait ça, ça on a besoin de ça, on est pas tout à fait, il faut à monter. On a tout à monter, pour une fois tu as un ça va tamo na mituka na tamo na mutuka na bonga YouTube na tamo na mutuka na bonga o teke na zona pour le comment dans les réseaux sociaux na tamo na pour la relation na kuta na réseaux sociaux et ça qui ba pambolanga yo na tamo na ngo mais ça temps pour la combat mouvement na tamo non on sait la par amour c'est qui par amour tout le monde ça on peut intérêt ça même dans ba lo ba intérêt ça on te poto gagner na biso elo ya balunga te en fait ngada na loba ngo shopping ngada na lemba na ko ça ba biloko ba promotion grâce ya ba air nyonso babaku bafingaka biso kofingafinga na batiktok komatela biso na balive ya madesa okoma bafinga biso yango mpe na lemba yango monike na décourage nanga donc voilà meri bato basala baloba biloko wana babimisa biso na revenu bango bakotaka chaque fois bato bakotaka biloko asila babimisa biso ke tokotaka ota yango wana bango mpe basalaka mpona intérêt intérêt ezalaka te eza nango te yakumisa mutu moko mais tolembi tellement bakomatela na l'équipe bazotage bato en désordre osamaka mpona bakoma intérêt na bino yebisaka te natali video moko ya stila na tiktok ekoti ngani na tiktok elange ya podoti na Congo TikTok est fou dans cette bayebi. Mais ce que tu as dit, ça 150 000, les arrêts intérêt, il y a même site. Tant que ça, il y a une promotion aussi, un trophée, et intérêt, il y a même site, il y a star, oh, biso to lingaka. So, on a bien au monde, on a bien au landaka, oh, biso to va mieux, to na YouTube, ça n'a pas de sens. Bon, t'as la pour côté au bon, qui positif là, mon toit, bon, t'as la montée. Pour la intérêt, la vie, non, derrière tout. Non, derrière tout, c'est ça mon problème, c'est pour attendre le bien pour passer la tête, nous faire au salanaï. N'a tout, bon, le matin, à tirer pour la pompe, passer la porte, n'a pas avec depuis qui, dans ça va 2 mois successifs, dans l'eau de la marabamante. Bon, non, mon assistant, mon micro de karaté. Donc, pour dire qu'André, ça va pour la tête, de ça, parce que la personne nous pour faire de ça là. Mais ça, on va attendre la chose derrière aux jours pour te le c'est pas possible. Comment les enfants ont même posé ça? Mais il y a aussi la colonne nationale, c'est son interdiction. C'est ça, mode d'ordre. C'est pas pour que c'est pas bien. C'est pas bien. Soit pour la liberté, le consomme, parce qu'on a combattu la tombe, il faut combattre la combattre là. La plupart de nos combattants conscients. Non, moi, je ne peux pas faire les caméras avec un peu de
Ça ne se fait pas. Donc, papaya. Oui, bah, pour reconnaître les formes, oui, bah, pour moi, pas pour la. Totana ba bengra, ngamo pe na loba ba bengra. Tolinga si la kana bolingo tolinga te pour la bino ba to botala OK oko ça bino tolinga na bolingo. Pour ça to bito ke plus loin. Nga ba kanga na Congo wana. Les gens va te ba ça va te. Les gens va relation à mon créa ortila. Mais la continue ko lobela sila. Ba ko ni pour bolingo te. Sila la ligne à tête parce que c'est pas amour. Je n'ai pas fini là d'attaquer. La place où on a d'aller là, qui pour moi il a pas mal de médailles au yébi. Nga ba sila. Pour tout le monde ya ko la na kuna na ndela biso ko fraote la de la part de sila. Nga ba relation sila. On est balanda. Mais la façon on a dit bana lobela ko bana merci là. Donc yo lo ba ni le 21 bon, il est terrain que c'est un niveau. Il est terrain faut bana la de la sila. Nga kutu na koma de infiltré. To protéger la bombe biso to za déjà on le la sila on le la bombe to sala ni ba la bombe la biso que to sila Auto c'est pas na bango voilà c'est ça toi on a droit to sala que la préférence la biso que so bandeko nanga tokata no mokie na loba audio eza molai to continuer. Si je comprends bien makambo ya Nayel oyo euti koleka ndenge bapidie bolumbu ya Nayel na kindumba na ye akendaki kosala. Alors tangu nene aye koloba po nene ayebaki de likambo ngo nde bochi oyoka nene ayebaki na ya go na likambo ya gola na ya Nayel ayebaki na ye me aboyaki na ye koya. Mena tangu bango moko ba chroniqueur SB ba ye nango nde nene ya aye koloba. Bomona na live ya nene ya na tele bino awa ndenge baba kuku babande komata bazo finga nene ya me babosani ke ebimelaki epa na bango moko avant ebimela epa ya nene ya. Sikoyo baba kuku na ba fan baba chroniqueur na ba fan babebani pourquoi? Ba chroniqueur na ba fan babebani parce que ba fan bakomi kofinga ba chroniqueur selon ba fan na ndenge makambo ya nani ya Nayel ebimi, il fallait ba chroniqueur ba protéger Nayel, il fallait ba chroniqueur ba sala ba émission pour na Nayel. Après tout yango bomona yaka toujours koloba bokweyisa sila po ani boli kotombola na sila na bana na ye boza wana mpona sila yango bosala mosala sila ya avancé te po en réalité bino bafani boza bafani ya sila boza bafani ya Nayel te. Nayel aza mutu oyo azosala epa asila ndenge Vini azaki kosala epa Bellevue akendaki tout comme si lelo te lobi te Nayel pa koki pe kokende lelo te lobi te Nayel pa koki pe kozwa ne pe décision na ye akei na ye alongwe na ye akoki pe koloba peke lelo nga na longwe na kie na nga akie na ye. Tomona epa Bellevue tomona papa ala kenda tomona décor akenda tomona likambo ko bima te nga boya loba nanga te lobela ngo kotela décor boma moto lobela boye non, je suis là pour Bellevue na oya tombola Bellevue na oya sala ba promotion à Bellevue na oya lobela makambo à Bellevue. À quel point tokotela ba comédien tokotela ba comédien soki naza fan na ye don nde nalinga Davina do likambo ko komela Davina na oya na okotela ye nde nalinga Tegra likambo ko sala mela Tegra no do eza o nga nalingaka nde nalingaka ye so problème o ekoli pona ye na oya na okotele et non parce qu'alekaka na famille libota so problème ekoli epoka kanga na ye na défendre ye ata aza na faute non. Mutu soka na faute na okotela ye na moment o na moni ke a mutu na nga na linga ye ana faute me na yo okotela ye na yo lobela yango pourquoi parce que ngai na linga ye c'est ça. Siko sila okita bokita musala sila pourquoi boza matoi na bino eza mingi libanda bafana sila matoi na bino eza mingi libanda pona oyoka balobaki wana boye mam saleki mam si niveau na bino te mam saleki boye mam si boye me matoi na bino eza wana te pona ko soutenir sila kende liboso.
soki bokomo lembisa kuna ba chroniqueur na bino boni siko bato batalaka ba téléspectateur tolande to continuer kolanda audio yango bomoni nga naloba toujours donc coup de chapeau félicitations na bato nyonso basalaka ba analyse mpona kolobela belle vie en réalité namonaka nanga bofingaka na bino te félicitations lelo omona moto asali alobeli na ye la fille na ye bafami banani boye bakuki boye kosaka na biso te sila boye me balobeli sila te balobeli na ye aza sila te na ye aza sila te eloko wana boyeba te affaire ya Davina esi na explika bino soki lelo Davina ana problème na sila bokoya kotake yango belvi te parce que Davina aza cher collègue Davina aza collègue ya théâtre Davina aleki ya nde moko aloba na aleki ya yaya aleki ya belvi a collègue na musala Davina soki ataka sila te mpona belvi mpona bamakambo na bango privé oyo bango mibale bayebi eza ta mambo abela na kati te donc belvi ata na kati ata mokie te me na kamwa lelo so Davina atake so Davina lobi boye bofingeli yango belvi totalaka ndeti nga natalaka naka na kamwa kaka genre yango ya bato natalaka na seki na bi le monde donc soki tokosoutenir bastar na biso bakende liboso lolenge ya kosoutenir bango eza ebele lolenge ya kosoutenir bango eza ebele tobima nano na badiscussion ezanga ntina to continue bocontinue kolanda audio défendre Michou parce que avant mon courant la séparation na ye le pas fanatique na ye donc naza chroniqueur ya Michou te naza chroniqueur ya sila au départ nde na ye kolobela sila sila na ntina lobe a déshonoranga te nga basala likambo te esalanga soni na réseaux sociaux à chaque fois ya défendre à autre parce que namonaka ke amemaka biso kaka toujours wol so babombo bino ozoka biso tokana kodéfendre bango chaque fois likambo ezali bayaka déshonorer biso na réseaux sociaux donc biso tofandaka boye babimo basali baplaisir na vie na bango badéshonorer biso te kodéfendre mayewa tokotela bango na mitaka na bango moko esambwa bilengi na biso bakamera na biso kozala batelefone na bino so babombo basali babi kofungoli kodéfendre bango po likambo nyonso ezaka mpona babombo badéfendaka babombo te bali kolivre bango biso tokolivre bango tanke balani po biso toa fanatique na bango te toya kodéfendre tolobela batila toza bafanatique na babombo te tosala nde bapréférence na biso tosepelake na babombo oyo fani na nga oyo fani na ye oyo boye moko so likambo oyo ezali na koloba nde tozala nanga fanatique na ye te asali bétise na ye nakoya kodéfendre tanke nani nakoya défendre tanke nani eza bamatière mosuku na tobimisa te tobomba yango tobomba na biso matière ayoka basho ya bamatière ya babombo wana na bapreuve ndenge ezalaka babimisa ngo bakoko supportango ezaka bango bango mpe place bayebi poso ezaka bongo te me misanga te miso asolisaka te te mosusu akosolise te to basolana biso parceke bayebi ke eza bamatière na bango mosusu toproteja mpe boyoka yango te etikala kobeta matanda ata na ndenge kutu ya kotonga te baebima te eyokama te parce que toprotegeaka mais un moment so bokoma oposa na babolamu bato ebayisaka esilisaka bato posa bato posa surtout mk osala likambo mingi namona mk otuka bato mingi mama nga kutu kotuka eleki kotuka yango na fingi na mwana na ye alinga alela kuna komi na mema mwana ndakanga opinga bato ya balai naotala naoyoka mais mpo na oya nga naza hypocrite te naza eloko olemba sila te mpo nga na bando osala succès sans sila donc bino nde bosala succès na komba sila biso bato bayebi biso mo batolobela na sila te na vie bino nde bofanda na komba sila boliaka na kombo nde bolamuka na kombo nde boperesaka na kombo nde donc mokolo ya koya ezala mabe nazo prévenir bino bato bosala balife wana bozotiaka bakoma bato bomela kaka bato ya charge balife na bino so mosu masuki oye oya youtube oye natali balife même une fois pour les bato appel bafinga biso natalaki na bakomante bakomante babenga natalaki biso bagénéralise biso nyonso nga natalaki yango eza somo la famille nasi tolandi nasi mutu tu alandi ba audio oyo babordire etutami bamakambo elobami nasi toyoki
ezaka pasi likambo biso to banda oloba nga na mona ngoda na mona likambo na musika na ba émission na nga nyonso na yaka oloba na mona likambo na musika na lobaka a lire oyo SB bokendela na ba fan na bino un jour toyoka na banda koloba ngo kala po na mona ngo na musika na mona ngo na musika na lobaka a lire mambo ekendela un jour bo sala ke sila tikala ye moko na lobango mais yaka pasi ya pasi tant tolobaka ke bafana SB bozwa licence ya ofinga bino boyaka ofinga bino mafinga ekipa te bokomofinga kuna bachroniqueur na bino moko mais tomona bachroniqueur na bino effort basalaka mpona kodefendre bino mpona kodefendre sila tomonaka bachroniqueur na bino bayaka meme kofinga belvi boyoki ndenge mura alobi ke ntango likambo ezwaka famille libota bayaka pena bafingaka balobaka mais quand même nene azalaki motema malamu ayokaki likambo me ameli yango ngume ameli yango abi oloba te avandi aboyi kobimisa mais abimika ntango bino moko bobimi bafani nga ayebi bafana mutu bazalaka mpona otombola mutu bafana mutu balaka mpona okitisa mutu te soki bafani bakomi kokitisa mutu baocomprendre role na bango ya bafani te bino bafani bokomi soki kofinga bachroniqueur na bino oyo basalaka po ozala mpono na mwana nanga fani na sila moko ta ye abimisi boye concours boye nini video ezokende sila ana concert soki concert soki événement mais promotion eza te remise ya batrophée boya nango promotion eza te mais bafani bamipesi kaka bamona kaka Davina atiaki video moko boye okomona bacommentaire esopani ya mafinga bamona kaka tegra postaki baketala liso ebimi kote nini litoi kote nini defo eza munoko etengamaki to etengamaki te mawa. Encore une fois, merci et puis félicitations na bafana na Belleville, famille Libota, kande bo alaka respect, kande bo lekaka na bino na internet te pona fingaka, kande bo se respecta na coin na bino. En tout cas, famille Libota, to continuer toujours na lirwana. To continuer toujours na lirwana. Kande bo kipate. Kande bolobaka te kande boya kosala ba analyse to ya kosala ba analyse na biso ya mafinga te. En tout cas, nous préférons to continuer toujours na lirwana et aux amalamu. To continuer toujours na lirwana. Nzamba pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Soki tata Nzambe azongi te. To soutenir bastar na biso, to kitsa bango te. To kitsa bango te. Et vous allez bien. Merci na badeko to bolandaka biso. O botiaka loboko na bino pona ko partager, ko s'abonner, ko commenter. En tout cas, nzamba lola pambola bino. Nzamba pambola bino esika nyonso bozali. Boza tellement ebele na bosani kutu kotanga ba dédicace. Voilà. Boza tellement ebele ba obo soutenaka Ursil Botelo TV à chaque fois que toyaka na ba émission na biso bozala wana pona ko soutenir biso na ba partage. En tout cas na mona ba kombo ya bandeko bo partager pona loba toujours ceux qui ont partagé et la kisara biso awa. Donc na mona ka façon bo partager, na mona ka façon bo commenter, na mona ka façon bo emaka, donc na mona ka façon nyonso obo soutenaka biso. Tomonaka en tout cas nzamba lola pambola bino ndeko tout otiaka liboko na yo na chaîne na biso ko s'abonner ko aimer ko commenter ko liker ko partager nzamba lola pambola yo papa na biso Pepe Cleaning Service nzamba pambola yo papa Pepe Cleaning Service. Je ne sais pas ce que ça maman Pepe Cleaning Service to papa Pepe Cleaning Service nzamba lola pambola bino na ba commentaire na bino. En tout cas merci beaucoup Chimène Manuela, merci beaucoup pour na ba commentaire.
Marie Kola, merci beaucoup maman Marie pour na commentaire. Maman nanga Marie Kola, merci. Maman Antoinette Mbiavanga, merci beaucoup pour na commentaire. Toujours là pour na soutenir biso, pour na soutenir Moussala ya Belgique. En tout cas, merci beaucoup. Miradi Mbumba de mon cœur, merci beaucoup. Yolande Basoloa, merci. Maman Yolande, maman Suzy, merci beaucoup. Maman Olga Nzongo, merci beaucoup. Maman Bibiane Alfredo, merci beaucoup. Maman Myriam de mon cœur, merci beaucoup. Maman Jeannette Nzinga, merci beaucoup. Et Sikozali. Maman Christella de Dios, merci, 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 je t'aime beaucoup. Maman Jocelyne Loutama. Jocelyne Loutama, merci maman. Maman Pauline Yenge de mon cœur, toujours. Maman Mireille de mon cœur, toujours. Merci beaucoup. Maman Orline Keren, merci. Maman Maria José Kassiama, merci. Maman Nanga Princesse Aledlia, Maman Princesse Aledlia, Maman Yvonne de mon cœur, merci beaucoup. Marie Félé, merci. Ndeko Marianne Félé, merci beaucoup. Ndeko Nancy Lumbu, famille Bota, toujours. Maman Nancy, je t'aime beaucoup. Esikozali, merci. Maria José Kassiama, encore, merci. Nelly, maman Nelly Manve, merci. Maman Jeanne Bakebila, merci beaucoup. Maman Jeanne, maman Bena, merci. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Nyonso, Ndeko Laetitia Mokango, merci beaucoup. Blandine Makukula de mon cœur, maman Blandine Makukula Esikozali, merci beaucoup. En tout cas, merci na Familoise Nzambalola Apambola bino Ndeko Jina Mabiala, merci Esikozali. Là ezalaki ba commentaire ya bandeko na biso oyo ba commentaki na video totiaki na se wana kaka nde na lobaka, zala mutaliboso ya ko commenter, zala mutaliboso ya ko partager, zala mutaliboso ya ko aimer video okoza dédicace na yo ya musuni na Ursule Botelo TV. Tokutani à la prochaine occasion. Soki tata Nzambe azongi te, continuez ko soutenir biso et ozala malamu mingi. Nzamba pambola bino, aimez la vidéo, quand vous abonnez, activez la cloche de notification. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.